Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini bandeko ba désorganisation ya makasi to désordre ya makasi oyo ezali na kati ya parti ya IDPS oyo ezali teke ngai mama Rosalie moto nazali koloba yango euti na makanisi na ngai me tozali koloba yango oyo euti epai ya bato ya IDPS bango moko bandeko pe bokomona yango pe bokolanda yango na babilili. Désorganisation yango ezali nini? Mais avant tokota na kati na masolo yango malamu tolobela yango malamu tokosenga ete bandeko bisika nyonso tu bovandi bolanda émission oyo na bokebi nyonso bandeko po ete bokozwa ba révélation pe bokomona ete radio Zoomel 1000 tango totombolaka mongongo tolobaka makambo tolobaka nde makambo oyo tozwaka na source pe makambo oyo ezali kobota mbuma mokolo na mokolo. Bandeko babolingo bato IDPS balobi ete bango nde soki baye na Congo bakomemela biso solution ya bamakambo nyonso tu biso bapeple congolais tokozwa solution na bamakambo nyonso. Ezali malamu po ete eloko penza mpe biso bapeple tozali kolinga po ete tozali komona yango mpe ndenge Joseph Kabila azali kopesa mwa basolution epai na biso bapeple eloko biso bapeple tolingi yango wana. Alors bato ya IDPS na papa Etienne Tshisekedi bapromettre biso balobi ete soki bazwi bokonzi bakopesa biso solution na mboka pe tokozala bato ya esengo pe tokozala bato oyo tokozwa solution na bamakambo ebele ordre ekokota na mboka. C'est bien po ete biso tolingi Congo na biso tozali koluka nde bato oyo bakopesa biso ba solution bato oyo bakokotisa changement na Congo eloko nde biso tozali kolinga. Mais bato bandeko babolingo il faut sikoyo komituna ya solo penza ndenge bato bazali koloba bakomemela biso solution. Lelo tokotalisa bino soki ya solo makambo bato bazali koloba bakomemela biso solution po ete bandeko nazali koyebisa bino ya solo moto akoki kopesa bapeple solution basigne emonanaka.
koyeba makambo oyo azali kosala nde ekoki koyebisa ete soki ya solo akoki kopesa peuple solution po ete eloko nde peuple alingaka yango wana. Me nasengi na bino esika bovandi ndeko bobongana malamu po ete na bandi siko kotalisa bino soki ya solo mpenza tokozwa solution oyo peuple bazali kozela epai ya baopoza wana. me sikoyo na kolakisa bino ete ntango mosusu biso bapeuple oyo tozali kolanda balider ya IDPS tozali kosala erreur sanke tomiyeba. me radio Zumel 1000 lelo ekolinga etalisa bino mwa baerreur wana ya mike mike mpe ntango mosusu bokoki kozonga na nzela mpona komona ete bozali ntango mosusu kosala erreur mpe bokeba ete bokoya kokota kaka na rythme oyo bolia mbika nsima boya koyeba ete ezalaki boudin blanc te. bandeko babolingo soki bato ya IDPS balobi bakomemela biso solution na kati ya mboka na biso RDC, me bango moko bazali kokoka komizala na kati na ordre te, bazali kokoka kotia ordre na kati na parti na bango te. me il faut bomituna bandeko po ete soki baza na déséquilibre na kati ya parti na bango ebongo ndenge nini bakomemela biso solution. na bandi ete bato mosusu bakomituna me mama Rosalie azali koloba boye mpona nini désordre nini amoni ete ezali na kati ya bato ya parti ya IDPS. bandeko likambo ya kokamwa lelo nde naye koyeba to toye koyeba ndenge tolandi na babilili ndenge representant ya bajene ya IDPS awa na poto alobi paraît-il parti ya IDPS bazali na problème to désorganisation ya bakamera na kati na parti na bango. bandeko donc ndenge bozali komona babilili oyo nyonso to oyo ezala bashene ya bakongole bazali kotia o papa Etienne Tshisekedi na Lubumbashi, o papa Etienne Tshisekedi na Stade des Martyrs, o papa Etienne Tshisekedi boy nzoka nde ezali kaka baimage ya baparticulier. mais parti ya IDPS batikali kozala ta na kamera te. likambo ya kokamwa bandeko parti monene lokola IDPS bazangi kamera. bandeko babolingo soki kutu na parti ya IDPS bango moko baza na kamera te, kamera oyo ezali eloko oyo meme na poto komona ntango mosusu mwana moka azali na 15 ans me baparent na ye basombela ye mwa kamera na ye asalaka mwa bareportage. mais parti monene lokola IDPS bazangi kamera mpona kosala reportage. bandeko nakoyebisa bino ya solo parti ya IDPS bazali na kamera te. sikoyo eloko ezali nini? parti ya IDPS bazali kozela po ete baparticulier bazwaki baimage bango moko siko bazwa bakolekte yango basala sikoyo image nango esala neti ke image wana euti epai na bango moko bato ya IDPS. mais eloko ezali te zero bandeko, zero. bon soki na kati ya IDPS bandeko bango moko kutu bazali désorganisé, alors boyebisa biso mboka Congo yango bakomemela biso solution ndenge nini po eloko monene lokola kamera, eloko ya moke lokola kamera? eske papa Etienne Tshisekedi apensaki na yango te po aloba ete kamera ifo ezala mpo nayebi ete bana ya poto ntango nyonso tu bakozala na besoin ya batourne na ngai na babilili totindelaka bango. donc koloba ete na wana mpe koloba ete ntango atiki bana poto akei abosani na ye mpe bana poto yango. il faut kozala clair parce que soki apensaki na bango eloko ya liboso papa Etienne Tshisekedi alingaki koinsiste na baimage babilili po ete bana ya poto bazwaka toujours baimage mpe banouvelle. bandeko
yebisa bino lisusu eloko moko. Pe eloko wana ntango biso tobandaki koloba. Bato mingi ntango balobaka bakanisaka neti ke biso bato ya Radio Zumel 1000. Soki tozali koloba makambo. Bakanisaka neti on dirait tozali koloba yango tikaka gatoloba. Mais toyebisaka bino tozali bato ya source. Toyebi soki lelo biso tozali kotombola mongongo. Tozali koloba ete to soutenir Joseph Kabila. Po ete toyebi na biso ba leader na biso ndenge bazali. Bino bozali koganga, bozali komitungisa, bozali kosala nyonso. Mais na CC bazali kobeta bino ballon ya football. Boza kosilisa bapema na bino. Oh ya chichi ezongisa ye na Rwanda. Ye na se ya motema za koseka bino. Yangwana ezalaki signe monene biso bato Radio Zumel 1000 tolobelaki bino me bato mingi ba comprenaki te. Bato mingi babengaki mama ozali moto ya liboma. Avenir ndeko yebisa biso soki ngai nde moto nazali moto ya liboma bandeko. Boyebi pourquoi tango papa Etienne Tshisekedi akomi na Kinshasa. Boyebi pourquoi langage na ye changé. Po ete tango bino bo delegaki ebana ya poto boyebisaki eke boza kutu ko konte bolobi ete ndenga kei boyende mutu ako déclencher po ete biso tokende tofungola kaka moto bandeko. Kozanga koyeba liwa ya ndambu. Kozanga koyeba ezali neti moto. Azali kotambola na mboka oyo ya bapaya. Ayebi banzela te. Bandeko. Kokamwa mingi ndenge nazango mwana batata minene bazali kosakana na besprit na bango na poto. Pe bato yango bazango finga nga mama ozali zoba mena yebisaka bino nga na yebi mingi. Botikali kaka na se ya molili bokoyeba pete. Bino bokanisi papa Etienne Tshisekedi. Ye azali na besoin penza faire tomber Joseph Kabila. Bino bokanisi papa Etienne Tshisekedi. Ye azali na babulo oyo bino bozali kokanisa. Po ye asalela bino. Bandeko. Nazali koyebisa bino lelo vérité. Bozwa na bagenda bokoma yango lelo bino bato ya IDPS pe bino bana ya poto. Papa Etienne Tshisekedi azali ko négocier poste moko po ete Félix Tshisekedi ya kozwa yango soki Joseph Kabila aleki bakopesa ye poste wana. Nazali koyebisa bino ba makambo bokanga yango lelo. Bobosana yango te po ete ezali négociation déjà basi basololaki ezali na ba mikanda. Oyo tozali koyebisa bino ezali vrai. Papa Etienne Tshisekedi ndenga azali yona ayebi ete akozwa na ye bokonzi te. Asi ya négociaki na gouvernement ekoya soki tali malamu bokomona ete Félix Tshisekedi akozwa poste. Soki Joseph Kabila aleki Félix Tshisekedi akozwa poste. Et puis boyebaka yango ete ndenge ezali wana gouvernement ya Congo yende moto azali sikoyo kosala ba dépense mwa makambo ya mike mingi na o etali makambo privé ya papa Etienne Tshisekedi. Mais bino boyebi yango ata mokete. Alors naza kosenga na bandeko ndeko yo moto ozali kokende soki ozali kosala trouble omoni ba soldat ozali kobima ngulu pona koloba ete bobetanga basete ndeko keba oyebi eloko te ozali na kati na molili batela molimo na yo okokufa pe okomona ete papa Etienne Tshisekedi azali na makambo na ye azali kosala azali na ba plan na ye o ezali déjà tracé bino bozali kaka boye tourner oyo ya sali bosaleli ye ba mabonza c'est bien amoni ndenge bino ba peuple posa na bino ezalaki c'est bien mais bomoni signe moko te ntango azongi na Congo bolandi discours na ye te po ete ntango ye azalaki na libanda ya mboka bomonaki ndenge bakombata na ye bazalaki kosala babandaki bapression na bango. Mais ntango ye eke na Congo boyoki langage na ye mobulu te kimia azongisi bakombata na ye na kati na kimia. Alors que bino moko na poto atomoni bino moko ndenge bobandi ko
admire kaka mikolo mais ndenge nini ya kai susu kuna badisu kopesa ba message ya kimia ba combattant ya IDPS babandaki déjà kotelema yake kopesa bango sube bandeko bozali na kati na confusion boko yeba pete bokotika la kidiba parce que bolingi nde bozala bongo pe bokotika la ndenge wana bandeko sini ya mosusu na koyebisa bino me ngai te moto na koloba yango po ete ezali malamu lelo soki tozwi courage toloba eloko yo po ete tozali kotalisa bino ndenge nini lolenge ya bato bozali koloba ete balibérateur bato oyo bakochange Congo tolingi kolakisa bino ndenge bazali me boyoka yango ndenge ekobima na moko wa biso oyo biso basungi ya parti ya PPRD oyo tozali ntango nyonso kosoutenir parti ya PPRD basupporter ya Joseph Kabila bolonda lisusu elema moko ekobima po ete soki ebimi epai na biso bokoloba ete ebimaki epai ya bato ya radio Zumel 1000 me bolanda po ete bozali kidiba bokotikala mpe kaka kidiba yango na tolobi ete bokozala bongo mpe bokotikala kaka bongo mbula na mbula bongo mbula na mbula bongo parce que bolingi nde bozala ndenge wana tango tozali koloba boye tosangana totonga mboka bozali kaka kidiba lokola bolingi mpe kozala kidiba bokotikala mpe kaka bongo tango toza koyebisa bino ete boza koboma nzoto Joseph Kabila bolinga te akoleka mpe tozali koyebisa bino botia yango na motu lelo makambo ya phrase oyo nyonso to Joseph nani papa Jean Tshisekedi ayebisaki bino oyo alobaki ete Kabila alinga ta après le 6 il faut akende bandeko asalaki bino nde plaisir asalaki bino nde plaisir mais naza koregrete bato baza kovanda na poto babule eza te baza bato moko baza kaka na esprit moko troba bandeko babolingo oyo yokaka ndenge bato baza kovivre likolo ya bandoto ya baba papa Botamba tiela biso elema boyoka révélation mosusu oyo ya papa Etienne Tshisekedi po bomona ete ndeko keba na bima na kulukaka ba makambo na kombo ya IDPS okokufa pe bato ya IDPS bayebi yo lisusu te po ete bato mosusu basalaka yango avant baboma bango bakenda kaka ngulungulu pe bafamille na bango batikala na mawa pe papa Etienne Tshisekedi akontinuaka barelation na ye na Mobutu tolobaka yango ntango nyonso toza kobwakela bino kokotisela bino bamakambo mpo na koyebisa na bapeuple bokeba me mingi bazali kocomprendre te me avenir nde ekolobela biso lelo bandeko bato bazali kofinga radio Zumel 1000 pe bazali kofinga ngai mama Rosalie pe bazali kofinga papa Roger me bandeko totika tango na tango nani andimaka tango tobandaka koloba ba makambo ya ngwanda ndenge ngwanda azali kokosa bato na makambo ya badongo bafingaka biso me lelo bato wana nyonso baye nsima na biso baye kosoutenir biso pe baye na meme langage wana balobi ete bozalaki na raison après combien d'années bandeko na tango na kosenga na papa Botamba atiela biso ba image boyoka ndenge nini ba révélation ezali kobima na oyo etali papa Jean Tshisekedi sima tozongela masolo na biso papa Botamba ba image s'il vous plaît monsieur Wechi mutu oyo akandaka mutu alobaka te omoni papa Titi déjà oyo azoloba wana déjà ayebi eloko nini aza koloba titango atindaka bango bapesi mbongo zwa lia ye moko baliaka te est-ce que vous avez la preuve? Est-ce que vous avez la preuve? Tu peux attendre à ce que moi. Allez, arrête. On a la preuve à Koloba. Question on a reposé, Batouya IDPS, jour, avocat du diable à Okutanana, Batouya IDPS, on a reposé, bango question, Jeep Oyo, à Zouaki Ango, Wapi, papa, Zouaki Ango Wapi. Lobanan. Je sais pas ça qui est. Makambo ya mikolo yo tozo senga na ba politicien batika polémique ya musique na kati ya politique
botika polémique ya JB na Wera bomemi yango na politique makambo aussi la sur élection élection sili bakisa zo ngobeka omoni wana oye na polémique ya JB na Wera non makambo est-ce que vous assure que Kabila apesaki vie chichi jeep yango lobi yango makambo wana bon azu jeep na yo azwaki yango wapi azwaki yango wapi et nous na gouvernement et aussi la gouvernement en place wow memi makambo ya JB na Wera na politique bozo on a bino moko oye za ai makambo esukade bon kala mingi te na ko recevoir batu ya IDPS na kotuna bango question kala mingi te na kotuna Félix Tshisekedi bakondima na bango yango te bakondima te bakolinga te ke leader na bango ba accepter que azwaki plan mais biso to yebi faut que tu aies un mot pour comprendre Gambo. Je t'ai dit la biso. Mais même belé à Kachakanaï. À Tchakamakele. La logique. Bandiko babolingo bino moko bouti koyoka. Pe bouti kolanda. Poete oyo ndenge sango mokonzi na kati na église alobaka ete ndeko oyo azali na matoi ya koyoka ayoka. Oyo azali na motema ya kondima andima. Oyo pa azali na motema ya kobomba abomba. Mais avenir nde eleki nyonso po yango nde moto yaka kokomisa biso na vérité. Bandeko babolingo. Sikoyo tokoyebisa bino lisusu tokozongisa bino mwa sima ndenge tolobaki kotala parti monene lokola IDPS. Bazangi eloko lokola kamera ezali pasi pe mawa. Bazangi eloko lokola kamera bandeko ondenge balobaka kamera ya pamba oyo na poto eza na yango rien. Mais lelo oyo ba événement monene ndenge papa Tshisekedi aza kotambola baza koloba nini ke oh non ndenge ezali ona ba image ezali baza kosala yango na ba DVD me bandeko mokili ezali kolinga bamona bana ya poto bazali ko bino pe bokomi na système ya kolinga ete kobimisa yango na ba DVD mpo na koteka lisusu donc makambo nyonso komi kaka commerce ti kokoma ete o bana ya poto bosala ntinsani po ete parti ya IDPS ezwa kamera ya sika parce que komi nango lokola système mpo na bakongolais Congolais lingi konyokola kaka peuple oyo azali koloba ete na azali koloba ete na kolongola ba peuple na pasi me kaka ba peuple na yango nde ba Congolais bazali komonisa pasi likambo ya kokamwa bandeko na kotikela bino sikoyo bino moko bolanda ndenge nini jeune représentant ya IDPS atata bani liboso ya Monsieur Wechi pe na mituna batuni ye pona likambo etali kaka ba image caméra bandeko toyebi te soki IDPS azali ko préparer que papa Etienne Tshisekedi lancer message pour aloba ete parti ezangi caméra po ete bato poto lisusu batinda tozali koyeba te système yango ekomi nini vraiment ezali pasi pe mawa papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge représentant ya IDPS jeune wana ndenge nini atata banaki ye moko pe azali ko regretter mingi na situation wana pe sali neti mwa soni akoki kutata akoloba te vraiment pasi pe mawa parti monene lokola IDPS il faut ba se contactaka na ba image ya ba partenaire na bango oyo bazali kozwa tango mosusu na ba téléphone portable yango nde balingi bazo ba collecter yango bakangisa po babimisa yango na DVD alors que papa Etienne Tshisekedi avandi na poto akokaki même koyebisa na ba membre ya IDPS ke toza na besoin ya caméra ndenge nini yango kosala ba tourner mobimba boye caméra ya IDPS eza te na Afrique du Sud ba image kaka ya ba partenaire na Lubumbashi ndenge moko pe na Kinshasa ndenge moko akutu na poto lokola bato mingi bazalaka na ba caméra na bango ndeto monaki ba image mais pona komona ete désorganisation ezali na kati ya IDPS bandeko bato bakomemela biso solution bomonaka mosika ba image s'il vous plaît papa Botamba depuis Afrique du Sud
Lubumbashi, Kinshasa, ba image au bozo tinde la biso. Et où ça l'a malini na nzoto. Est-ce que bosangi cameraman? Bah, question nous tourne, bon, na cause un peu honnête. Biso mo pe kutu toza na difficulté à rejoindre vraiment ba image wana et que to senga vraiment na charger la communication. Bah ça la tout vraiment ba changer méthode na bango ya ko travailler parce que tozali na moment moko vraiment oh ezali moment moko ya mondialisation, c'est-à-dire ba internet ezali ba façon ebele ezali ya ko pesa surtout bato baza libanda ou bien bato baza surtout na pays pe ba information. Donc voilà vraiment personnellement je déplore ça et na niveau na biso mo ya parti tout ça peut ba réunion tout le bel likambango. Donc vraiment tout ça vraiment changement vraiment ils à la peau. Il faut tout ça sous na makambo ya campagne électorale, c'est-à-dire que il faut bato à réinformer. Donc il y a na midi quart ou bien midi 10 tout ça déjà ba information comme ça tous à la lettre. Nous avons vraiment déploré vraiment situation en vraiment. Bandeko babolingo bouti komona pe bouti koyoka bino moko ezali pasi pe mawa. Ndenge nini bouti komona parti monene lokola IDPS na likambo ya kamera ya pamba ekomeli bango pe yombe. Yangana tozali koyebisa bino bandeko babolingo. Bayebaka moto akomemela bato solution na ba acte na ye to na ba geste na ye azali koposer. Jamais bakoki koloba ete tokomemela bino solution dans l'entretemps bango moko na kati ya parti ya IDPS baza na kati na désorganisation ya kosakana te. Ezali pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ezali pasi pe mawa. Koyoka ndenge nini mama Rosalie na makambo nyonso tu oyo auti koloba. Vraiment ezali kopesa pasi ndenge nini komona ete bato mosusu bazali ko rêver pe bazali ko kanisa ete solution ezali na bato bango bazali ko kanisa. Mais bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba pe bo uti komona bino moko bandeko soki parti ya IDPS parti monene lokola IDPS malgré tourner basali na Europe ba cotisation bo sali. Est-ce que parti monene koki kozanga eloko lokola caméra lelo combien te po bazo ba image faut ba lukaka ba image ya ba partenaire bandeko. Donc atako tu balobi ete IDPS sango balingi ete ba peuple basunga bango bako sunga bango ti modèle ya ndenge nini ti ekokoma ete bako banda ko benga bino na bapoto abo sala cotisation parti IDPS caméra ezate vraiment na eloko lokola caméra eloko lokola caméra parti IDPS bako kozanga yango te bako kozala na yango ata 10 mais bandeko babolingo ezali kopesa pasi pe mawa ezali kopesa pasi pe mawa komona koma bato bazali ko vivre na ba idée ya ndenge boyi parti lokola IDPS kokozanga mbongo te oyo kokosomba caméra bandeko babolingo vraiment na kosenga na bino bandeko bino moko pe ata kutu bolobaka o boyeboye bo raisonner nanu pona likambo yo bo meka nanu kotala likambo yo bo mona ke bato yo nde baza koloba ke bango nde bakomemela biso solution na Congo. Parce que soki biso moko bandeko babolingo tozali ko négliger ba makambo ya mike mais ezali danger pour na Congo. Babiloko yango nde bomaka mboka na biso na tango ya deuxième république. Parti ya IDPS ko zanga eloko lokola caméra te. On eza négligence moko vraiment ezali impardonnable. Parce que bino boyebi malamu ndenge ba peuple baza ko soutenir bino. Que lelo bo banda koyebisa bango ke ba image tala kutu ba image ndenge ezalaki wana il fallait ba partenaire batinda po ete mais ezali eloko moko penza bakoki ko pardonner bino te jamais. Wana eza ko laksa déjà ba sinyo nzamba za ko laksa biso ete même Congo wana boko sala eloko te. D'ailleurs
nga kutu na kolinga koloba te po mama Rosalie sa lobi yango po soki biso toza koloba yango bato bakoloba ete ah non bango wana baza koloba lokuta na bango banini me baza koloba kaka tika kaka po baloba me ngai na koyebisa bino ete bamakambo biso toyebi tango biso tobwakelaka bino yango comme ba flèche tango biso toyebisaka bino mingi bamonaka neti tozosala makelele me toyebisaka bino ete bapoliticien congolais baza kolia bino na cc boza koyeba te ngai papa Roger naza kosolola na bino lelo nazalaki grand combattant ya IDPS na tango oyo mpenza Mobutu azana na makasi tozosoutenir papa Etienne Tshisekedi me lelo soki nazonga nsima naye komona ete oyo ndenge balobaka ete nayebi bamasolo wana bandeko baopposant congolais nyonso balingi peuple te baza kosalela nde baintere na bango yango wana tozali koyebisa bino bandeko il faut kozala mayele mpe surtout nazali kodéplore comportement ya bacombattant ndenge nini bacombattant baparvenir kokende na terrain bamoni monsieur mwana mboka maître Turbo aye po assiste na manifestation na terrain ya football puis chapeau pardon ya PPRD oyo ya Joseph Kabila baye koyebisa ke non il faut longola yango ezalaka te bandeko ezalaka te comment expliquer bino boko koloba likambo ya boye parce que toza na poto awa moto nyonso azali na liberté ya kosala makambo ya lingi mais ekomi nini te non oh non il faut kolata chapeau yo te oyo te po yo te ozali moto mais ndeko nga naza kokamwa bino omoni kozanga eloko ya kosala awa na poto yango wana nde ekomisi bino boye motema mabe bokomi nde lokola bagendarme ya kokengelaka bato oyo baza kosala bamakambo mpona parti ya PPRD kolandaka bavi ya bato yo oyaki na poto mpona kokengelaka bato ya PPRD to oyaki na poto mpona koluka vi osalisa famille na yo tala ndenge bato mosusu baza kobunga bachemin na bango bozoba kaka yango nomoni bafacture ya bacourant ya bamai eza kotondela bango na bandako balingi mpe kolibere yango te bandeko bato mosusu bakateli bango bacourant ya bamai olie balite nanu ndenge bakateli bango bacourant baregle nanu baniongo ya leta non bango baza kotala nanu makambo ya Congo a 8000 km. Comment expliquer muto okutu ye moko irresponsable baza kokatela ye courant na mai na ndaku aza kolala na butu chauffage des êtres na tango ya hiver irresponsable mais aza koloba ete azwa solution na makambo ya Congo boza komona yango normal mpona koyebisa bino ke bazali ebele na Belgique mpe bazali ebele na Paris ok baza kokoka koregle meme basituation ya bacourant te baza kokatela bango bacourant mwana ya poto mobimba kaka na okomona ye liboso ya kamera kaka munoko pia me kende na ndako na ye okomona bakatela ye courant azalaka na courant te bakatela ye mai akoma mai ekoma nde azelaka mwa soki mwa vide moko emonani boye akeya afungoli nini na mayele po ayiba azwa mai na ndenge mayele bavoisin bamona te akakotisi yango alors wana vi nini moto aza kovivre na poto yango nomoni ete bato wana nyonso tu lelo bakomi contre Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila moto ayebisaki yo ofuta facture ya mai te? Joseph Kabila moto ayebisaki yo ofuta courant te? Joseph Kabila moto ayebisaki yo ozala en ordre te na mibeko ya leta oyo na poto ezali pasi pe mawa bandeko ezali pasi pe mawa bandeko ba bolingo na koyebisa bino ete ifo boyeba yango bakongole baza koyokisa biso soni na poto bomoni tango bino bofingaka Joseph Kabila boyebaka teke Joseph Kabila azali pe na batu awa bazali ebele na poto omoni ndenge lelo bakomi kosupporte bakomi kobima pe koloba botikali kaka bato ya bilobaloba botikali kaka bato oyo ya kokosaka bamakambu lokuta kaka bino na banganda bolingi komona moto asomba masanga te soki moto asombi mo masanga na ye bandeko moto koyo na bandi kaka bamasolo po ete asenga masanga ifo bandela ngo nanu na kofinga Joseph Kabila po convaincre bato oyo bakosombele masanga ah boyebi kutu président wana asalaki boye wana pe bato basi basombe ba bière na bango bakomi intéressé ah mon cher oye na lisolo moko bien vanda na luko bon boyele ye mulangi moko bière bakoma kaka kosengela na modèle wana bandeko
bato bakoma kosenga bamasanga na poto na banganda soki aza na mbongo te akobandela yango kaka soki ayebi ete bakombata moto basombaki bamasanga baninga na ye akoya kaka bamoshe boyebi te kuna na Congo bo Joseph Kabila bo abandi kokosa baoyo wana mpe ntango bayoka moshe bo zwaki tikovanda nanu bon gérant yele nanu biere moko bandeko bakongole bakomi na stratégie bandeko bakomi na stratégie ya ndenge ya kosengela bandeko Congolais akomi na poto ata soki alingi akende kosenga ata pilipili epai ya voisin na ye Congolais soki atalabi soki mpe nakenda kobandela ndenge nini soki ayebi ali Congolais akomi kaka na esprit ya kokende kosenga biloko na kombo ya Joseph Kabila ata alingi akende mpe ya voisin na ye po asenga quelque chose il faut utiliser kombo ya Joseph Kabila po ete aluka moyen ndenge nini ya kozwela eloko wana ezala pilipili ezala nini na bamasolo kaka ya lokuta vraiment Congolais kende senga eloko na ndenge ya boboto metika kokosa président Joseph Kabila asalaki bo non ezali pasi pe mawa esprit akotsa esprit ya elengi na kati ya mutu ya moninga na ye combattant po ete bapesa ye pilipili tala bamakambo eza koleka na poto ezali pasi pe mawa bandeko babolingo sikoyo na kotikela bino nanu bolanda ndenge nini bacombattant bakendeki kosala n'importe quoi mpona koloba na maître Turbo alongola chapeau ye azali libre mwana ya mboka baza koloba balongolisa ye chapeau mpona nini po ete na chapeau wana ezalaki na elongi ya Kabila vraiment ya président na biso Joseph Kabila vraiment ezali pasi mpe mawa mais na ntango oyo nakotika nakosenga na papa Botamba tiela biso babilili tolanda ndenge nini bato oyo irresponsable bazali kosala bamakambo mosusu oyo bakoki kosala te vraiment babandi nde kolekisa image s'il vous plaît. Malgré la bunda box, jamais mon tour n'a pas lancé avec examen, tout ça, donc ils ont toujours ok. Alors j'étais obligé, il y a aussi la moi débat en arrière. Et débat en arrière, tant on le vit à Koufi, le fils a eu place. Na moni ba idée na ye, et ça malam. Tant on a kenakin, il a s'inscrit dans la PPRD nakin. Et puis na zongi awa, les opinions na ngai, ndenge les na comment contenir parti wana. Mais dommage. Et là, on va combattre soi-disant combattants. Pour le moment, ce ne sont pas des combattants. Ce sont des rebelles. Pas des rebelles parce que, bon, c'est pas un witch. A un avantage de mon boto qui est au bétail. Jean a un avantage de mon boto qui est au bétail. Ah, mais c'est mon boy, a un avantage de au bétail. Batouana, on va diriger mon bocati. Et puis, ceux qui ont bétail, il y a un peu de changer constitution, il y a gouvernement, il y a un peu de mon conduit. On a la place. Ça, c'est un. Dommage, et là, le dimanche, dans le terrain à place autre pour t'en absolument tout. Tout se pèlera chaque année. Yo, papa, oui, tu vas primer sur le terrain. Plusieurs d'années, pour la nini, mon boulot, il y a des qui n'habitent, il y a des n'habitent. Bah, Thérèse a qui soutient beau, c'est un bas, t'es venu à Congolais de peut-être terrain. Mais c'est là qu'il n'y a pas ce qui est, n'a y terrain, n'a vendu après ces 4 heures du temps, après elle m'a boyé, n'a moni, n'a pas comme on a monté besoin d'importance, mon téléphone, n'a pas ça, la moi, valeur, mon boyé, mais n'a pas, tant n'a pas vraiment baillé déjà. Il va tout va mener à l'Ibossoana, attends, mon côté n'a qu'à moi au bétanga, attends, ça va s'engager 5-6 personnes. Mais on se le bagage à Botoso et Baté, c'est là qu'il n'est ni. Mais c'est tout ça comment papa, tout ça. Bah yo non, yo la chapeau à PPRD, il faut l'ongolango. Vous avez provoqué Bissou. T'as dit quoi? Vous avez provoqué Bino. Banane. Petit nayo au bain, petit sabéton, na petit mogo Serge. Peut-être qu'on va bien qui bangoana. Les autres bakissima. Les 3 personnes vont bien qui les bossons dans la bangoana. Il faut aller vite, c'est bien. D'accord, on a chapeauté. Ils ont opinion là. On a posé ma question. Ceux qui m'ont dit des pèses à côté sur awa, azana teni na chapeau. Beaucoup de monde a chapeau, babinanga ote, mais vous êtes des racistes, vous êtes assassins, vous êtes normalité, pas comme rabino mosala, vous êtes normalité. Ngai na bojine bino comme naï, awa na solisi binoté, na fingi binoté na beti mutu. Mon côté, mais pourquoi la bolongo la chapeau?
c'est un passé. Un petit n'a pas qui belé, un master qui belé, un sportif, un fâché. Il faut tout y mbisaraka, mais il y a des gens qui ont monté parce que pas d'amitié, les gars ils trop dans le terrain dimanche. Pas d'amitié, les gars qui belé. Pour des gars qui ont seulement peut-être rêver de mort. Ou on a dit quand les lovés, ça petit peu ouais, il y a la mort. Et pas dans là pas, mon côté, on peut faire sous communauté congolais, activité, il y a pas beaucoup de sous engouement. Il y a pas pas pour la communauté là-dessous. Et puis la réalité qui comme on a les sali qui non terrain et faut pour mettre le turbo ou terrain faut pour mettre turbo l'année prochaine après c'est notre terrain comme on a ramené des tables là quand on a terrain pour la supplément wedge la ligne qui a monté. Tant qu'il est colo, et tant qu'il est responsable, et tant qu'il est monté à raisonner, et tant qu'il est monté à être politique dans d'autres. Comment on va faire la politique? Comment on va faire la politique? Parce que si les autres qui sont maintenant, pour une élection, tu comme il va date, tu vas tirer, tu vas là. Moutou va avoir un finger, à l'église, on va faire la 5 à il y a opposition, il y a Robert Assouka Batuka. Donc, ceux qui ne comprennent, il n'y a pas d'avocat du diable pour dénoncer agression. On va sali. Autant on a raison ça, ou bien on a raison ça. Parce que trop c'est trop, maintenant, on va mettre des choses à la fin. Donc, dès la l'équipe, le nom qu'on a dans l'équipe. Ma combattant à Tambola, tout ça, dans la micro, tout est tout le monde a dévié là. Je me souviens pas ça, on a bien récupéré, on est au bien, ça, la galerie. C'est un petit derrière, au bout de tout le temps, à Jimoroté, à courage, il y a retiré le beau qu'on a, allons dans chapeau, dans la chaîne le beau qu'on a. Je préfère que nous combattre, nous Congo, pour Manga, afin que nous avons car combien de ça terrain, abonder la façon tout, si mettre DV, à Zungaï, tu as un stand de mon bout dans Bandi, tu as vendre pour calmer l'esprit Nanga, nous avons décidé que nous avons s'amuser, nous avons pour la Punda, et puis ceci n'a pas de pas là qui vont là-bas. Et nous avons pour la banane sur les tombés bandits, parce qu'il y avait très estimé qui modèle la vie pour au moment où on a surtout tu vois il y avait trop d'estimants dans le terrain finga na bolingate ngala mungala vie ngala bolingate opetinga pa na talibona tsoki fina meli makila na kufa kolwana ngala mungala nga eza opinion na nga za opinion na ngai mutu akolongola nga zati ngai mutu na lingaki PPRD ngai mutu oyo na osala makambo na ngai na PPRD ni Joseph Oyo atindingai non o bango o collabo ba pesi ba mbongo ya mwana wa tambola salana mais peut-être le mutualier a place à salade na habité mutualier a place à salade ce qui place au salade so oli a te oli rapi oli libanda balo bande bani balo ba balo bande bani balo be ko changenga na ko tambola nzali na tambola mais la guerre sera longue et populaire. Aux une phrase à musée, la guerre sera longue et populaire. Guerre wana, ngai na lingi na comprendre parce que oza na kanda papa tisa kanda na yo. Ngai na lingi na comprendre. Yo kendeki la terrain. Maintenant ba combattant ba ye ba lobby na yo longola chapeau. Oui. Yo oboyi. Oui. Et après bosuka kinde nini? Après qui chapeau ou bien qui chapeau na longola ki ngote na ki kovanda kuna ko longola ngote bo so na longola misa batu bo bu ya ko ba dominer na mala moko pouvoir elongwe bangote donc olingaki bangote bangote liwa mais souci na ki bana miki bazaki wana et puis na liwa na ngai avant na kufa na ko bomebele wana mona na suka na ko boma ebele tango ozokisinga pota comme le niveau mabé na ngai na kosala ya mabé ya boleka wana ya wana chaque fois na porta bango plainte po de kai dimanche na porta ba na Congo plainte na porta ba combattant plainte na ça 3 plaintes na bango on a porté bango tout le temps na menace na bango parce que ba en Rwandais tu sais bien na manifestation ba y na galerie na kila tiki ba na manifestation na galerie na ba petit na ngai to solo là bon ba y manifestation ba y na sur la galerie oh Rwandais quand est-ce qu'on a bêta 3 personnes KO ba y bato na bêta ba KO na kat na bango ba y na bona taka ba combo ba y bi la porte de la galerie il y avait du monde mais ce moment mona aké ba nga ba toucher du coche na nga ba toucher du coche na nga te pour na plus fou ya ba fou na plus pied ba fou mais tu vas dans la pays moko eza ya loi na za père de famille na ko lingate lelo na ko vanda 7 ans
8 ans na prison. Mais par contre, parce que vous combattez, vous avez la combat au mais pas tellement horaire, n'a pas combien vous avez déjà dans la forêt, dans la Saint-Gilles. Pas éviter. N'a pas réfléchir à ça. Mais tant que la guerre sera longue et populaire, et bien blaguité. Avant, on a une nation qui poto dans son acquis, dans les poto, bah on a pas tika la vie na bangwa, pour attendre awa. Famille za munene, on a besoin d'avoir ça. Avant de continuer l'émission Nabiso, est-ce que vous avez dit que balandi nyonso les amis de Wechina ba congolais nyonso ya monde entier bazolanda yo pona intolérance oyo eza na kati ya Bruxelles. Merci papa Wechi. Et là on a osenga na ba congolais tout ba Holanda émission oyo partout ils sont dans les États-Unis, ils sont au Canada, ils sont au Wapi, partout mokili mobimba. En tout cas opposition bakene lango pona kobeta batuti. Opposition bakene lango na bitumba te. Basolaka ba dialogue. Bino makambo bino mona bien te. A tout à l'heure petit nanga tu expliquer makambo apo passa na zone na bango. A expliquer na violence te, a expliquer normal que non pour to aider commune na biso, il faut tout ça la boye. Mais bango pe nga mutu ko la ngai na cause la contre papa Titi. Mais opposition ya papa Titi les cas mingi. Tu fais un 32 ans, tu n'as pas eu mon colo. Azaki déjà mon colo, alors qu'il y a 32 ans. 32 ans, Sili. Tu bandi, il y avait Rome Musée. Nous avons une opposition. Tu n'es pas Joseph, étant le président de la République de la Minute démocratique du Congo. Car opposition, mais opposition, ça va bien qu'il non, il y a un parti qui va partir opposition, attendre tes athées. Mais attendre tes athées, parce qu'il y a une mission qui non, bango. Bana posa ya pouvoir, bana posa teke, bavanda ka libanda po pasa kana ba qualité, bana posa pe faut ba travailler po ba ko aider mboko na zamunene, mboko na po mutu mboko bongisa moti. Ata ye lelo papa Titi la rosa la pouvoir le la place wana, a bongisa mboka na mbara moti. To pasa ki ba ba to ba na ba combattre ba solo, soi-disant président Joseph Fou a sali 10 ans na pouvoir. Mais tout ça pour ça il y avait 4 plus 1. Et 4 plus 1, ça a pris 5 ans. Et juste 5 ans. Dans 5 ans, on va qu'il y ait un vote na Bemba. Il y a l'équipe. Il y a pas d'autre travail. Dans 5 ans, on a appelé 5 chantiers. Et 5 chantiers, on a dit que malade. Parce qu'on a un date pour mon côté. Si on peut payer, quoi ça mote. Habitué ceux qui, il y a avocat du diable, habitué ceux qui, bandeko babolingo na banze ete bino moko bouti kolanda pe commentaire mingi ya kosala ezali te parce que bouti komona ndenge nini bato bazali ko vivre na kati ya ignorance totale ezali pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa kokamwa. Na mwa ekuta kolobeza te mawa mingi. Mama ozali na zongselio maluba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete oyo touti koloba ezali clair bino moko bo comprendre commentaire mingi ya kosala ezali te na banzi ete bandeko babolingo tozala éveillé toyeba eloko nini tokoki kosala po ete mboka na biso ekende liboso tolobaka yango ntango nyonso mboka na biso ekokende liboso ezali kaka te soki bobeleli nkombo ya Yechichi ubien nini nde tozwi solution te po ete mboka ezo solution yo ye ngai tosangana topesani mayele toporte implice na kati ya mboka nde tokotonga mboka ekotongama te na kobelela nkombo ya Yechichi nde wana bokanisi ete changement ekoti na mboka wana ezali ignorance totale. Bangole po batonga mboka po lelo mboka na bango ndenge koma ndenge ezali lelo Angola lelo soko okei ezali kotongama defa te me bangole bavandi te baza koganga kaka kombo Eduardo ape mboka ezali kotongama no bangole bazali kopesa implice basimbani maboko bazali kotonga mboka me biso bakongole ya poto ba distraction kaka mayele yango bolobaka bozana mayele yango pe toza komona ndenge bato mosusu komona abandaki kombata lobi maladi lobi akufi na mayele yango lobaki ezana mayele akei nango kaka boy tala motema mabe ya bakongole mosusu nini
tala moto lokola Jean-Pierre Bemba bandeko azali kuna na prison na boloko po mona motema mabe olie eloba ete ngai nazali mokangami ndenge nazali mokangami bimbo ezali pasi me nasengi na parti na ngai ya MLC baluka moto azali compétent po ete arepresente ngai po ete ngai nazali incapable nakoki kozala nakoki kose présenter te comme président to candidat na présidence ya république mais motema mabe kaka aza koyebisa bato na ye te ndenge naza na prison naza candidat bandeko ata bino moko eske ezalaka bomoniki motema mabe ya bapoliticien ndenge ezali oyo nde baza koloba ete bazali na susi ya bapeuple wana eza susi ya bapeuple poto ezali intere na bango bandeko nakolakisa bino elema moko boyebi mokolo mosusu oyo ntango tolakisaki tolobaki bamakambo ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba bato mingi bandimaki te ntango nalobaki ete mama wana songisongi mpe kisakata bandimaki te me lelo nakolakisa bino elema moko bandeko oyo mpenza lakisaki ete aza mwasi moko kisakata kosakana te ntango Jean-Pierre Bemba asalaki na moma ya baélection na 2006 na stade Papa Raphaël bandeko ntango Jean-Pierre Bemba koti abandi kolela Jean-Pierre Bemba bama ya misu mpenza elokutako okomona kaka mutu azolelaka na ndenge moko baskiti bandeko ebongo sikoyo mwasi na ye kuna kisakata bandeko aza kopangusaka veste donc mwasi yango amonaki mpenza alobi ete nasi nakomi mama présidente ndenge aza kosala bandeko mama yango kisakata bandeko wana Jean-Pierre Bemba aza kobimisa ma ya misu kote oyo bapangusa ye banini bandeko na kamwe nalobi tala kisakata ya bakongolais na bakongolaise talobi nzambe merci oyo azalaki première dame na biso te soki azalaka première dame na biso bandeko tolingaki tolelebele bandeko mama wana kisakata na ndenge ya kosakana te ye amonaki kaka ke aza déjà première dame ya Congo bandeko azoseka kutu nakoloba mingi te nakosenga na papa Botamba tiela biso baimage botala ndenge nini mwasi ya Jean-Pierre Bemba bakisakata ya ndenge wana aza kopangusa Jean-Pierre Bemba veste na ye Jean-Pierre Bemba mpe bama ya miso ya mwa lokuta wana aza kosala ete aza kolela bandeko Jean-Pierre Bemba bimisi ma ya miso antuka ndenge baza kosakana na biso bapeuple il faut totimbelaka bato oyo baza na baskit moko bandeko Jean-Pierre Bemba bimisi ma ya miso bandeko botala kaka muto asa mona ndenge bato bakufaka na baguerre ndenge basoda na ye babomaka me ayoki mawa bimisi ma ya miso kokamwa papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini bakisakata oyo mwasi ya Jean-Pierre Bemba asalaki kokamwa bandeko baimage s'il vous plaît.
bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda na bilili bomoni ndenge nini mama oyo awuti kosala bakisakata ya ndenge wana bandeko ndenge aza kopangusela veste yango bandeko nayebi te mpenza salite yango yamonelaki yango wapi bandeko na Jean Pierre Bemba ape ndenge atie elongi oyo azolela bandeko Jean Pierre Bemba azolela bandeko Jean Pierre Bemba azolela bomoni te bapolitisien bayebi ndenge nini basakanaka na esprit na biso me nzambe nde moto azali kobikisa biso mpe kobimisa biso na baminoko ya ngando ndeko finga na yo loba na yo n'importe quoi mpo na ngai mama Rosalie me tanke nayebi ete moto nyonso tu oyo azali koya oyo azali kolinga konyeta bapeple oyo azali kolinga kosala n'importe quoi na mboka na biso ngai nakobanga te nakotombola mongongo mpe nakoloba po ete moto moko mpe kobangisa ngai azali te parce que na minute oyo ntango tolobaka yango ete biso tokotelaka bino toinfiltraka bino tozalaka na bino me bino bokotikala jamais kokoma esika biso tozali po ete tolobaka yango ntango nyonso soki oza kosala ndeko soki bokanisaka yango liseki bomikosa te po ete po okoma esika biso tozali ndeko soki oli otondi te okoregrete mingi bameka baluka bakoma ta pene te balemba bango moko me ndeko soki ozali yo na besoin o mama ozali yo papa Roger komitungisa te tozalaka na bino kuna na Belgique na Bruxelles tokroisaka na bino na bachateau rouge tokroisaka na Angleterre tokroisaka me ndeko bolobaka bozali bato ya mayele te ebongo ntango ngai mama Rosalie nakotaka bino bachobochobo kuna na Bruxelles na matonge bokokaka kokanga ngai te ifale kutu bokanga ngai ndenge nakotaka bino bachobochobo nazalaka mpe na karte na ngai ya radio Zumel 1000 nakotambola na yango na sak bokokoka te bino bolobi ete bozali bagendarme ya poto ebongo ndenge nini ngai mama Rosalie nakokotaka bino bachobochobo boye bokokanga ngai te bandeko makambo oyo ekosuka awa te tokolonga bango tolobaki ete tokotia bango contre mire ya makwanza balinga te tokotia bango contre mire ya makwanza bandeko bolingo bozalaka na bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.